peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes... Muyemi Lankolo Paul Bakenda Lomingo Leki azaki bongo kuna na Fleuve Congo Hotel elongo na bayembi ndenge na ndenge pe bana na Nzambe basa na Nzambe bele bayanoki iyo na mbela na tina na kupambola nkolo ya solo penza esengo zaki makasi bana na Nzambe bapambola maki na baluyembo pe bayebaki bongo komibonza lokola mbeka epai na tata mangani yango elekaki malamu mingi penza tolanda boni yango elekaki na elobeli ya Olivier Mukende Chibango. Sans Nzambe d'abord merci parce qu'il y a périmètre à Pessitan que le loto kutana awa le 17 octobre 2021 na concert ya ndeko na biso Paul Bakenda vraiment eza événement moko oye pamboli bato ebele parce que bato nyonso baza na kati ou bien bato nyonso ba participer na kati ya concert o baza beni Nzambe apambola bato ebele. D'abord, on a fait Nzambe merci, puis on a remercié frère Paul Bakenda pour la considération, après cette invitation. Tu vois que non seulement qu'on aurait la présence de Nabiso, mais en même temps pour nous s'appeler Nzambe ensemble et concert et les gars qui toko, ce que j'ai pressenti dans le concert d'abord, ce que j'ai aimé, c'est la présence de Dieu, l'atmosphère qui a régné dans la salle. Et ça a manifesté directement qu'il y a Dieu, parce qu'il y a d'autres concerts qu'on a assistés. Mais ici, on a senti l'atmosphère, on a senti la présence de Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Aujourd'hui, les avons essayé tellement makasi. Les deux hommes colorés micolonions sauté. Et tikali libela mukolorwa micolonions sauté. C'est un grand jour pour moi où ils ont marqué de départ mon aîné. Concert Oyo, ils ont juste ouverture. Il y a ma combinaison Oyo Yali Bosso. Et on a volé bezaga merci à Dieu. Album à partir déjà les loboyé. Déjà ils ont ma plateforme de téléchargement. Et puis ils ont côté ma maison d'édition. Donc on lancé ma place Oyo. Mais aussi dans un restaurant chez Vanessa. Ils ont quitté un croisement où Elena Komoriko. C'est des salons permanents et puis tu communiquer la maison d'édition. On a un tombeau maraté parce que les gens n'habitent sur le tombeau maintenant il a ici. Soit ils ont un tombeau mais ça ils savent tout bon c'est un tombeau maraté. Nous allons frère Paul de Nazabou. Merci beaucoup. Libala ezali likanisi na nkolo libala eute pa na nkolo nkolo ndeye moto asala libala yenda sepeleke te mobali akotikanda kwa babuti pa kosangana elongo na mwasi na ye bakokoma moto moko na boye bakokoma moto moko talatina ntoma na Nzambe Roland Alo ye asangisaki bongo basali na Nzambe bana na Nzambe ya bipai na bipai na mtina na kote ya bango lolenge nini basengeli kobika kati na libala kotalisa bango boni basengeli kotambola mpoite munguna satana akota te na ntina kobebisa libala lia bango tolanda maluba maye. Ce jeune homme qui l'a attiré et elle est venue vers. Dans Proverbe chapitre 7, verset 13 jusqu'au verset 22. Le jeune homme que la Bible présente comme étant passage,
Ce jeune homme n'a pas pris l'initiative, c'est quelqu'un qui l'a attaqué, une femme dans la rue. Il avait dit, elle est séduite à force des paroles. Elle donne même des arguments. J'ai orné mon lit. Viens, on va s'enivrer. Mon mari n'est pas là. Donc, en rapport avec l'initiative, il y a deux options. Dans la tentation sexuelle, il arrive des fois, c'est nous qui amorçons. Nous qui sommes attirés, qui convoitons et qui allons vers l'autre. Dans Genèse chapitre 38 que nous avons lu, verset 12 à 16, avec Judas, c'est Judas qui a vu la prostituée et c'est lui qui a pris l'initiative. Dans 2 Samuel chapitre 11, verset 2 à 5, c'est David qui a vu et qui a pris l'initiative. Mais deuxièmement, dans la tentation sexuelle, on peut aussi être victime. Quelqu'un vient vers nous, nous subissons, on nous amorce. Joseph était célibataire, mais il nous sert quand même d'exemple. Nous l'avons lu, Genèse 39, versets 7 à 12. Étrange, la femme de Potiphar ne vient même pas demander. Comme à l'école Sibiso, dans le poteau, à Biango, les maris chrétiens, devant la tentation sexuelle, et gestion donc mobali mon Christ, et bosso na komeka matoma sengenya ya bosangena nzoto. Pendenge le koki ko sara ko yangela ngone no koki ko gérer yango tol bandengo wana makambe belé a sibiso abikeno tentation sexuelle tentation yango moko to masenge yango moko eza lisumute pour même mo konza biso plus abikeno azalaki ameka maki na makambo nyonso mende asumuka kite eloko liboso ko meka meza lisumute ko makali sumu mekami pe omitiki na kati ya ko mekamana opoi nde ko milisumu a sibiso que tentation et que la norme peut que la excessive donc il y a les candelo alors c'est ok bah la tentation aux ali il y a les candelo bah la nous tout ça pour quoi une tentation on a comme kama na ndenge pour s'en na nzoto di banda ya di bala déjà comme mele biso makambo belé moko na makambo c'est dire que non tout ça pour perdre boyo kanina nzambe on a tout bengi communion avec Dieu tout ça pour perdre makasi na mulimo okozanga kubanda kusambela so malamu te bana kutanga biblia te okukuma na ngambo na mutema na yo babenga culpabilité to tentation sexuelle to koina yango eza soni pona etonga na Yesu soni pona bana na biso soni pona basi na biso alors kokoina na nini na lisumu ya kosanga na nzoto eza botosité basi na biso za ko perdre ba valeur mibale eza le respect exact surtout na moto yo moi na yebaki tout ça la makasi nzamba sunga pisa na molimo santu pote to longa tentation parce que moto nous allons na nzambe ya solo solo ya siki soki amekami attaquer na betape nini ba école sibiso place comme ne sika moko be molimo santu a hôtel misaya aba abu ekokite ebongi na yote alors makamza ke belengo mandesa moke pona kolima na makamzo surtout wana mais to kozongela soso pona ko pesa biso na molai na bozindo oyo nyoso de Yekoli na Thomas, pasteur Roland, par rapport à Makamouana. Les amis de Jean-Oscar Kiziamina Kibila basangana ki mokolo mwa lobi loleki na kaka na bokambami ya yemi mopakolami na nkolo mopandi sango Kiziamina Kibila Jean-Oscar solo mayangani munene eye ezalaki kaka pona bosangisi bilenge pe ba mama oyo bazanga lisungi ejek emisana na yango kosangisa bango utokala pona koluka ete basungama na moke oyo nkolo apesaka mosali na ye na milulu yango bayebaki kokabola biloko ya kolia bayebaki pe komele kaka pona kotia bomoko kati na bango lokola momesano yeba ete mosali na nzambe Kiziamina Kibila na lisanga les amis de Jean-Oscar Kiziamina Kibila bazali pe na etelo oyo esungaka bango batanga ya ofele na milulu eye etuluku ya ba mama e bozali komona bazwaki penza misolo oyo ekosunga bango baluka eloko moko ya kosala po ete babika malamu awa na se na moi na yango mosali na nzambe Jean-Oscar Kiziamina Kibila azali kosenga na ndeko nyonso to pe mosali na nzambe nyonso oyo azali na motema malamu ya kosunga nkolo apambola na misolo esika malamu yango oyo esengeli na yo kolona po kolo akokanisa yo bolamu kolo abosanaka yango te
afungoli bikuke na ye pona kozela lisungi na yo mais de secours na yo pona kosunga bato oyo bazali na posa ya lisungi. Ndeko yeba ete lisanga les amis de Jean-Oscar Kizami na Kibila et sali 35 ans uto e banda mosala ya kosunga longonia na mosali na nzambe Kizami na Kibila Jean-Oscar na lotomo e nkolo apesi ye lisusu ya kosala na kati ya lotomo ya bopandisango malamu e apesa ye tika ete nkolo mokeli na nyonso abakisela ye makoki pe akoba kosalela ye lisusu koleka pona lisungi eye azali kosala na kati ya bomo ya bamama pe ya bilenge eye bazali na kati ya lisanga les amis de Jean-Oscar Kizami na Kibila. Ngaba eza d'abord chef nanga na botami na ngaba na kori na ngaba na bongoli motema na ngaba na zui diplôme na ngaba école nanga liboso na bani na ngaba na bali na ngaba donc na ye kotala ba parents na ngaba par rapport na vision na makanisi on aza nango pona commune na ngaba. Non, je pense que message ko lancer ezaka moko Congolais to lingana to pona bato yo baza motema malamu o baza na souci na biso peuple pour que le biso peuple se retrouver. Alors, ceux qui na silisi awa nazana kingabwa après na ozana livulu après qui senso matete donc d'abord son silisi mo ambasili après na ke na ba circonscription mususu. Contre ezalité a aux affiches na l'adhésion et puis ailleurs sur ma carte na ye ezana $2 bureau ezali na rond-point ezo. Alors ça comme na rond-point ezo bureau ezali wana awe bande ko sala makambo. Merci. ezalaki mokolo monene na institut pe faculté ya théologie na Kombo ya Jérusalem awa na République démocratique ya Congo pe wapi basali na Nzambe pe bana Nzambe bayebaki bongo kolanda malakisi kozwa lipolome na ntina ete bakotelonga ya tata kosala mosamo bango na bo elongo bani elekaki malamu mingi penza esengo motema piloli mabina loyembo lokula momesano esika nyonso bana na Nzambe basanganaka tolanda boni boni elekaki. Institut et faculté de théologie de Jérusalem, en Afrique, précisément en RD Congo. C'est une institution qui est précisément un siège à Jérusalem par le président mondial qui est Jacques Elbaz. C'est un juif messianique, un chrétien, un frère des Assemblées de Dieu à Jérusalem et puis aussi à Côte d'Ivoire. Alors nous avons trouvé grâce depuis 2020 de faire un partenariat avec lui de façon qu'il y a en Afrique, mais spécifiquement chez nous. Alors c'est ce que c'est. Donc tout aussi ça 2020, 2021, Dieu est bon, ça s'est très bien passé. Et que les choses se sont très bien passées, il y a eu nos lauréats, tous ceux qui ont fait leur épreuve. Alors nous avons la grâce parce qu'à partir de la première année déjà on donne ces diplômes à caractère international. Et puis la deuxième année va commencer en 2021, 2022, le 30 octobre à Awa. C'est ça en fait l'IFTJ en grande quantité en fait si je peux dire. Okay, merci beaucoup. Notre numéro d'abord c'est les 081, 082 plutôt voulais-je dire, 29 72 476. 082 29 72 476. À nous contacter par ce numéro, vous aurez les détails. Mais l'adresse, c'est que nous sommes dans Selimbao. Mais Selimbao, El Mungafula, c'est-à-dire El présenté. Vous venez vers Rond-Point Ngaba, vous dépassez l'arrêt Armée, arrêt Moudongo. Entre arrêt Moudongo et Régie des Sous, nous sommes juste en face, il y a concession chinoise dans l'enceinte de l'église centre évangélique francophone La Parole de Grâce. C'est là où il y a le partenariat qui est fait. Donc je suis pasteur aussi également de cette église. Je suis aussi pasteur des Assemblées des Dieux. Donc en contactant ce numéro ici, mais je préfère mieux que les gens nous contactent par ce numéro que je pourrais. C'est que déjà à partir il y a 2 ans, vous avez une collation de grade, mais à partir à 1 année, on donne la possibilité à tous les serviteurs de Dieu de se faire former déjà à partir à 1 année. Sur les habités, ils sont déjà brevetés. Le cours se donne 2 fois seulement par semaine. Chaque samedi, de 8h à 14h, chaque dimanche aussi, de 15h à 20h. Des cours très forts. Je demanderai, tout le monde peut se faire former, mais que vous ayez des fils une caution intellectuelle un peu équilibrée, parce qu'il y a beaucoup de devoirs. Tango Zifouene, Tango Ekoki, le temps est venu pour la délivrance de
ta vie. Tunanga nini lisusu. Un grand service de 21 jours de prière et prophétie à l'ACK Wenze Ebina, dénommé Passage devant l'Éternel, du 18 octobre au 7 novembre 2021. Chaque jour, 3 services par jour, de 5h à 6h45. Premier service, de 11h à 14h, deuxième service, et de 16h30 à 19h30, troisième service, avec comme thème qui nous attire ces malheurs. Bien-aimé, soki oyebi kozi ya pasi na yo esika ezowuta te, okosambela pe okozwa eyano te. Yango tina tobengisi yo na profesi na ACK Wenze Ebina po oyeba source ya malheur na yo. Tokozala na garnison ya baprofete pona koyoka elobeli ya Nzambe na tina na yo. Kozanga tendeko Motei Semoko, l'homme bénédiction, les descendants de l'évêque Pascal Mukuna, l'apôtre Jean-Marie Chimungu, Moto Oyo Azumanda et Paya évêque Pascal Mukuna, Ponako Pambolayo. Une seule adresse, ACK Wenze Ebina, avenue des Trois Martyrs, numéro 1803, ex-cinéma Ebina. Yaya, Yaboyeba Yakakaka, on ne sait jamais. Cordial, bienvenue. Cyber Jafar Kolo masolo ya DV Loterie a yeli bino information ya solo et utina source. Bana Kinshasa, bana RDC Mobimba, bana Brazzaville, lelo Cyber Café Jafar toye ko confirmer bino que DV Loterie est bandi lelo le 6 octobre. Déjà le 6 octobre lelo DV bandi et aussi là le 9 novembre. Na banzi to bandaki ko yebisa bino déjà que année au DV Loterie Rosala. Et on est confirmé que non. DV Loterie déjà est bandi et aussi là le 9 novembre. Tokosenga na bino boze la te mikolo ya suka, c'est le moment lokola est bandi papa maman bo lukabo ya kobeta DV na ba Cyber Café Jafar na bisonyo surtout pour na ba parents o bozaka na bana to sala rapé samedi dimanche pour na koyamba ba famille. Pour na likambo ya passeport na banzi Cyber Café Jafar to beta ki c'était makasi que DV avant ko beta yango et komi ko senga passeport malgré que ba cyber mususu amekaki ko kosa ba tukaka pona mbongo ba yesi bino que même passeport ezate ba ko beta la bino wana eza lokuta munene DV lelo soki passeport ezate moyen ba beta la o DV ezate soki muto abeteli o DV ateyo na place ya batu oyo o sengeli te batia yo même ata soki o gagner ambassade ko pesa yo visa te yangwana tolingi bo comprendre que c'est le moment soki na no sali passeport na ote ke olingi obeta DV kende na affaires étrangères pour basaela yo passeport sans passeport moyen obeta DV ezate nazo continuer les sous que il faut kozala na passeport avant obeta DV nani akoza na passeport papa to mama soki papa oza na passeport okoki kobeta pona yo na famille na yo mobimba même ata famille na yo eza na passeport te de même aussi soki mama aza na passeport okoki pe kobeta yo mama na famille na yo mobimba même ata famille na yo baza na passeport te à condition que ezala soit papa ou bien maman aza na passeport de même aussi muto aza na passeport il faut ozala pena diplôme d'état wana babosa na angote pour condition liboso eza diplôme d'état yami balé ezali passeport yangwana tolingi bo comprendre pourquoi est-ce que eza ko senga passeport na diplôme d'état parce que ezali ba condition au département des États-Unis atie pona mutu abeta DV Loterie comme na momesano boyebi cyber oyo ememaka bato ebele na kati ya États-Unis grâce à prise en charge na biso na prise en charge na biso tozalaka nango soki obeti DV o gagner et que ozala makoki te pona ko voyager Cyber Café Jafar tozalaka pona ko sunga bino surtout ba jeune oyo bazana ba moyen te c'est l'occasion yango boya obeta DV ceux qui vont gagner Cyber Café Jafar
tokozala wana pona kosunga bino afin que bo zwa visa na bino pe tokomema bino tina kati ya États-Unis et nyonso to wana na $5 ya pamba yango moni année oyo Cybercafé Jafar to kitisi prix na biso na $5 muto ozo na besoin obeta cyber devena na Cybercafé Jafar yeba ete mbula oyo ngam naza koloba na bino mbula oyo ezali na $5 na $5 et ko permettre yo obeta DV pe ceux qui ont gagné Cybercafé Jafar to memayo grâce à prise en charge na biso et nazal lisusu na likambo na koki kobakisa pona bandeko na biso baza na ba province ou bien ba o baza à l'étranger mbula o to ba to kobetela tout le monde DV yo muto za na Katanga oza partout na ba province na biso et que lingo beta DV benga na ba numéro na biso o wana o ezali affiché Cybercafé Jafar to kobetela o DV à distance place aux alliés avec la nouvelle technologie to expliquer yo ndenge nini to kobetela yo DV et tozo kebisa lisusu na batu o bazo kosa batu ba cyber a lokuta to ki déjà sango na ba province ba Cyber Jafar ezali te mais to kobetela batu à distance à partir ya Kinshasa soki muto yako se présenter pa ina bino ke non eza Cybercafé Jafar biso tozaka na Kinshasa et puis romona ba koma Cybercafé Jafar wana nde ezali ba place oyo ba Cybercafé na biso ezali awa na Kinshasa eza pe na Brazzaville. Pour la adresse na biso na bandi boyebi na Brazzaville Cybercafé Jafar est commis moko auto fungoli na otipe ko fungola ngo dernièrement et na ko sala mise au point liboso tozaki na cyber na ba partenaire na biso na rond-point Mongali mais toza lisusu wana te faut boyeba ngo bien na rond-point Mongali toza lisusu te tozaki pe lisusu na côté à rond-point CCF mais lelo Cybercafé Jafar toza lisusu wana te une seule adresse na Brazzaville tozali en diagonale ya mairie ya Mongali soko komi na mairie ya Mongali otali en diagonale au mona Cybercafé Jafar na rue Basundi numéro 39 na commune ya Mongali walande Cybercafé Jafar ezali et puis awa na Kinshasa ba cyber na biso boyebi ya liboso toza na bon marché to kangami na Rao Bank ya mibale toza na Victoire na immeuble ya PDG Mayalos place to kangami na TMB et pona Kitambo bana Ngaliema bana Gombe Cybercafé Jafar toza nango juste na Kitambo magasin Tokangamina shop Vodacom boromona Cybercafé Jafar wana et enfin pona bana Chango tozali na avenue Matankumu en face ya quartier 1 place Eucalyptus ezali en face nango boromona Cybercafé Jafar to bengi bino surtout na période où développer bandi pour que to betela bino devienne na ba conditions exigées na département des États-Unis peut te souhaiter bino bonne chance na ndenge boye ko beta développer na ba Cybercafé Jafar to bosani pété le sous pour na bana kasavu bulingwala ngiri na kalamu to baxele bino cyber moko juste na avenue Kasavu na croisement Louozi numéro 1 place Oyo Tozali en diagonale il y a Carrefour de Jeunes boromona Cybercafé Jafar o ezali wana pona bana Kasavu bo oya bino ya sikatoye libino eza wana. Samedi à l'élo ezalaki sengo makasi pour la famille Renovac. Tozalaki surpris na visite ya ba jeune baye sima ya secrétaire national ya Renovac o auti kozwa fonction na ye sikoyo. Surprise ezalaki mingi pe sengo ba jeune baye ko adhérer na parti Renovac pe baye pamba te na vision na bango. Balobi jeunesse socle ya parti Renovac pe baye na makanisi ya ko redynamiser parti poto kende liboso. Voilà eloko oyo epesi biso esengo ya mingi na mukolo ya lelo kofongwama po Renovac eza parti ya masse eza kofongwama tozali koyamba mutu nyonso tu oyo akoza azoya na makanisi totonga Renovac tokende musika. Ma vision est de réunir toute la jeunesse dans l'ensemble du territoire national. Et je crois que je l'ai dit tantôt, nous avons lancé cette activité pour thème Renovac, jeunesse du Renovac, socle du parti,
au travers toutes les villes et provinces de notre cher et beau pays. Et donc nous voulons que l'inclusion soit totale et la participation de tous les jeunes soit vraiment effective pour que le Renovac se redynamise davantage, pour que le Renovac soit vraiment au centre même du développement de la jeunesse congolaise tout entière. Voilà la mission que nous nous sommes assignés et nous le disons, le Renovac est au pouvoir et en prenant le socle, le pouvoir de la jeunesse du Renovac, nous voulons maintenir ce pouvoir dans notre parti, notre groupement politique qui est le AABC. Voilà la mission que nous avons et nous avons foi qu'avec Dieu, Dieu d'abord, nous irons de l'avant. Renovac ya likambo ya biso banso na mito tozoba boye na Nord Kivu na Sud Kivu na Katanga na Kwango na Matadi activité ya bilenge ya Renovac ezoko salema tolobi Renovac socle ya parti tokomema Renovac comme appelé socle ya mboka na biso tozali na pouvoir il faut totikala na pouvoir mission tomi pesi yangwana na nzambe tokolonga to na posa na bino biso bilenge ya maele ya mosala pe ya makambo ya sika makanisi ya sika to simba parti eye to kende liboso Congo elonga. Voilà le message que j'ai à vous. En tout cas, parti politique condition ezaka majeur aux de nationalité congolaise, c'est tout. Tango koya toko yamba malamu toko lakisa idéologie à parti pe tozana eliki été congolais inso ako sangana biso po mambi ya mabe ezalité maima so saka na Renovac eza po le kumu ya mboka eza po mboka kende liboso pe Congo oyo emona elongi ya sika. Nous voulons faire des choses d'une manière nouvelle. Nous sommes des novateurs. Toyé na inclusion et participation effective de la jeunesse na ba décision ya mboka. Et nous allons nous battre pour que la place du jeune soit reconnue et reconnue valablement pour les grandes décisions de ce pays. Et c'est ce que nous nous sommes donné comme mission et nous allons y arriver. Naza politicien, naza homme d'affaires. La volonté, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu Nembalobak. Alors, na makambo na tolingambing koko tate, boko bunda na ndenge nyonso me onzamba poni yende nzamba otombola. Nga personnellement, na komisi nzambe pona ye et je veux bien que ngolo na nzambe démarrer le kolo na ye asala musala onzamba bengelie pona gloire ya mboka. Bato balingi makambo esalama selon bango na moi forcing na bango selon bango intelligence na bango ok au contraire nzamba za na kati ya ko imposer volonté na yemoko na kati ya Congo. Donc c'est que moi j'ai constaté ezali que nzamba za ko ba faible bato biso parfois toza ko considérer te ne bato ba primer bato ba mata ba sunga mboka e mate bima na kati ya libulu pona ngai topé sandeko maboko asala musala pour que élection partout David tango comme il mokonzi bato ba contesta ki c'est même biblique contestation da biblique diable s'opposera na biso ti lelo c'est partout bango nabi esala maka partout batia moto bango balingi batia o bango balingi te donc partout ba des de salamaka mais seul l'Éternel sa volonté va s'accomplir donc wana eza makambo ya komitungisa te bato babima na bango na balabala mais volonté parfaite ya nzambe ndeko salama et la volonté parfaite de Dieu c'est kadima batika ya sala musala to pesa d'abord chance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.